Allô, c'est la famille, j'espère que vous allez bien car chez nous, tout va bien avec Jésus-Christ. Et ça a bien bon mère des jumeaux à toute télévision. Doye pour makambuza. Il y a solo bande ko nanga ndimi nanga penza makambuza. Makambuza na kata communauté et ça bongo likambo ya ndeko la biso, papa na biso Bishop Chatumba. Ah oui ndeko. Oko bitu na Bishop Chatumba ngosusu nani. Bandeko ba vini mikila poto o bazaka kala kolanda pena ba YouTube ba koyeba ki Bishop Chatumba. Bishop Chatumba azaki bongo ndio Bishop aki mosala nzambe. Mosala nzambe na mboka France. Abana ko sala nzambe eloko yoko bimisa yesu makasi po akomaka pe combattant. Tu es bien des phénomènes combattants et zwaka bongo ampleur to ba 8 ans passés, 7 ans passés, 10 ans passés, ndenge vraiment 20 ya kozala combattant ndenge zaki ndenge ningisa ki mokili. Et Bishop Chatumba ki parmi ba combattants. Mosala nzambe pe combattant. Abale ko combattre régime bongo ya Kabila Kabange. Abale ko te to mona bongo Bishop Chatumba ko telema ko kata tibilamba ko mande ko lakila. Président la biso akala China Rambo président Kabila Kabange de ko lakele mabe akata bilamba tika ata ba tenue traditionnelle pona ko lakela bongo président Kabila mabe et Bishop Chatumba aki mutu aibe ipena ko loba aki suka l'équipe na ba mission. Il avait l'art de parler bande konanga muto so azolo pe asape ko convaincre na maloba nzambe za ko couler na muno kona bi ke oui penda mosala nzambe et tant makamuka ndeza tukola la kolampote wa Bishop Chatumba mkomsu ayeko telema ayeko loba non ayeko dénoncer basala nzambe ayeko loba kino ye na vie na ye makabade ko sala ayeko lokuta abane ko kosa batu poto yoka pe avant abima pe na basi ya batu. Pour preuve de la biso mon pe combattant makasi na poto na mboka France babe masombo ayebala ki pe aussi makasi et bongo Bishop Chatumba abima pe na mwasi na ye to mona Bishop Chatumba ko leka ko senga pona ye o senga bolimbisi asala mabe akomi ko dénoncer basala nzambe comme basala nzambe bakosa ka batu basela ka pro mabumu na bango comme bazo basi ya batu comme basala nzambe ce qui t'a musumu to peso offrande te offrande te ayoko yina yo o pesa dim ta ko yina yo comment basala nzambe musumu bakomisa ka bandimi na balo ka ba esclave aleka de mission ba shurambo ngawo ya mba bitona mama to shurambo ma na mission ya Chatumba sala ka wana na ba papi gene aoleka ao dénoncer basala nzambe ba pratique ya mabe o basala nzambe mingi bazana ona kata communauté la biso et Chatumba akoma ko dénoncer basala nzambe alba ke ye atiki viwana atiki via mabe. Alors c'est la seconde nzambe na nenga solo nenga zana ke communauté la biso basala nzambe mabe en tout cas akomaki ko dénoncer basala nzambe et comment soute ko dénoncer sous te régime akala ko dénoncer sous Kabila te mais akomaki ko dénoncer basala nzambe. Dès que l'on sait dans aimer vidéo partager et ko sala biso beto la pour ça ya soutien la bino ko aimer vidéo ko partager et ça ko commenter aussi pourquoi pas et ça la biso bien. Dès que l'on Chatumba de ko mona ayeko changer ati ko telemila Kabila et komi bongo akomi na ngambo ya ba donc président Tshisekedi Félix Tshisekedi a eu pouvoir ya komi na ngambo na bango akomi ko teme ba combattant mususu ba combattant o ba sakla bango ba combat ana poto Chatumba akomi ko telemila ba combattant akomi ko finga bango ko critiquer bango ko humilier bango ko donc on descendre bango vraiment à qui ce contre les combattants à communer mutuya et ya Vital Kamerhe à communer Vital Kamerhe Chatumba y pona Vital ou rien Chatumba to monaka Chatumba na ba churamboma bazonga même Kinshasa pour la soutenir bongo zali bongo pouvoir en place pour la soutenir pouvoir en place bazonga Kinshasa na ba churamboma ba ki ko soutenir musala régime oyo yes kwa yimta UNC ya parti bongo ya Vital Kamerhe Chatumba abli ko kumza Vital Kamerhe pona ye Congo ebongi Congo bien tout va bien pour la Chatumba amona ke yende ba nikola Vital Kamerhe azaki pouvoir pona bango makambo ebongi nyonso tout ezala ki bien
akomi kotelemela poto kofinga poto ezelo côté ke poto ezaboye pona ye Congo ebongi etoko mona ka bato akendaka na baolo ko bachura mboma bakendaka pa ensemble chura mboma abenda na zonga poto chura mboma zongeli kotelemela azokeli kotelemela pouvoir en place pouvoir abane kotelemela pouvoir ye abane kokumisa pouvoir ya Félix ale chura mboma azongi poto akomi kotelemela sur pouvoir ya Félix abi que non oya kenena sur place sur le terrain amoni kezaki bongo te bakosaki bango et tout ça mais to mona papa na biso Tchatumba ye atikalaki na Congo ate parce que alinga Congo mingi to po alinga Vital Kamerhe mingi non nengeti Tchatumba ne kotama kele na poto finga ka bato atelemela ka pouvoir en place ça ka nzondi azaka sans papier azaka na mukanda te azalaki na mukanda te Tchatumba azongi Congo malgré makambo supe akutaki ndenge ezalaki te ndenge bakanaki ezalaki bongo te o bande mo na musika eki pena réellement bongo te mais Tchatumba tanga zongi sur place parce que baninga ngeke to moto tikali kana Congo ama tozonga na biso poto na biso tozala mikana na biso totiki ba famille tozonga na biso poto mais Tchatumba avait cette possibilité de kozonga poto parce que ye mukande ezate azonga bona tenali ya pamba tenali azonga Congo azana mukanda te moyen azonga ezate be espoir azaki na mpona Kamerhe to mona biso nini sama nini procès 100 jours Vital Kamerhe bakanga ye et tout ndenge bakana ki pe ko sala c'est même bongo te mais to mona na début tango Vital Kamerhe azoka pouvoir Tchatumba soki même musala Tchatumba zaki musala na Congo kuna azako travailler na Congo kuna mais ezaki susu bongo te moyen Tchatumba avanda atikala asala ndenge akanaki ezaki susu bongo te azalika akosko obligé atikala plutôt Tchatumba atikala moyen azonga sous poto ezalaki te parce que mukande ezate to bibi na mboka na biso mutazi pouvoir soki azali susu te bino aussi bato ya tchaki na misala ko ba yolela Tchatumba tango bakangi Vital Kamerhe Tchatumba akisu na mtsala te azonga eskola moto pamba to mona Tchatumba ko sala ba marche na kin pona ko telemela pona ko réclamer ke babimisa Vital Kamerhe tout ça ne Tchatumba vina ya mina ki ça yango wala to mona Tchatumba ye oya benga maka est-ce que la kin anonce ya so nzambe to yebite Tchatumba ko mto ba vie moko ya to ba vie moko oya kibomona nzambe te abale ko se comporter le sumo ko mosala nzambe te. Est-ce que aiba ke nzambe mutabenga kaite to ye mtu abandonaki musala ya nzambe to zakandenge ni Tchatumba vina kini kumeka ndenge wana bandeko Bible ko sa te Bible ezabongo image mbakamto ko vivre le na présent pour nyos to ko lukana to vivre lelo to luto na Bible to kutango nyos to ko vivre le to lukiango to ko kutango bandeko nanga apana biso Tchatumba ndene robaki liboso azaki appelé par Dieu to azaki appelé par Dieu te nzamba bengaki yende mta bebisaki malgré son appel yende mta bebisaki makaba nzambe to amonaki peke nga na benga mala na tika bande utota na Bible lisolo bongo ya Jonas nzamba benga ye na marche na nzambe bisi na peso mission ke leko Ninive na obo mamboka wana Jonas abi nzambe na ibi ndenge yo ajisaka Jonas akimi na ye akimi akota na bato alukia bato ba malédiction tebe ke nzambe be ke yo Jonas mission na yo eza bongo na terre wana na Ninive ye akota na bato takota akibongo malédiction pona na bato wana mbonge mupepe mbula bato bazo ba marchandise na ko bwaka yango babita musu ya surcharge ya bato yango ezabwe babwaki ba perdre ya bango ya motu ya pona Jonas poni Jonas akina une mission Nzambe bango na kati ya bato babito sa bango tiro soto ta soki nani yango omela biso malheureux bato eza Jonas bazwa Jonas babora Jonas na mai Nzambe a récupéré Jonas avandi sa Jonas na libuma mbisi abiyo respirer nano
solo ya mbisi voilà na mbisi voilà na o respirer dans o mbisi à vivre na ça dans les bumuna ye nini o mbisi aliaka nini o sama na les bumuma mbisi avant na mbisi pendant 7 jours nzamba vandi sa Jonas mais batuana bazaka aussi nakata pasi Jonas abaka na mai mbule sili mais ba récupérer biloko na bango te ba perdre biloko na bango ya motuya ba perdre marchandise na bango pona Jonas bandeko papa na biso aussi chatumba na kota bona yebite relation ina nzambe te na ko ba la place nzambe te bandeko nanga na yebite soki chatumba akipina vrai un appelé de Dieu vrai un élu de Dieu ah peut ko vivre lelo o Jonas à vivre tel état papa biso chatumba komi nango total na Kinshasa modèle a comme ndeko ba image nenge chatumba komi na Congo nenge chatumba ko vivre na Congo bandeko za passe za mawa tel modèle hôpital chatumba zo vivre na premièrement chatumba ya zonga poto te poza na mukandate pour ba soin bien ana mukandate na bo pito modèle to liko mona o comme si ça chatumba o to mona modèle ke mbange comme ce qui nini et ça est-ce que ça ni eza cancer est-ce que ça nini to yebité eza kaka ba nini ba infection to yebité batu muso biko eza bongo mbasu na ite so mbasu ngo et ko ba fome belé eza rasu na le côté et ko ba tina ba mbanga na ba nini on ne sait jamais est-ce que Chatumba on va vivre lelo. On vivre l'histoire à Jonas c'était par hasard. Tant que c'était vrai élu de Dieu. Tant que c'était une manière où Nzamba zo benga Chatumba zo ngepa Nzambe. Na modèle Chatumba zalaki nango. Ako modèle boy. Si ko ba politicien o ya ba ko kumisa. Ba ko continue plutôt bien té. Hôpital na mboka na biso, il y a aussi ba hôpital qui toko ezali. Hôpital bien o ki muta continue hôpital bien ya ba condition bien ezé belé la Kinshasa. Bande ko langa. Pour ba ndeko ba kinaka kin souvent ba yebi ki na kin ba hôpital mususu ko kotiango obika nzo na poto eza. Ni tout ça la poto o ki ba futi rapide ko soma sacha mai apeso on dit que ezate bande ko langa. Pour les ezalakate o ki ba traiter na mutu na suku ba pesi facture ezali ngana surtout vivant on a les bottes na biso ke mutu a continue hôpital kaka ta kinde akata kine jamais ozoa ni ordonnance bango mo bana nyos na hôpital wana mena ta kine bana nyonso ba condition le quoi na poto dans ta chambre mutu ata mspe yemoko maximum 2 personnes mais ba condition dans ta chambre et dans la salle de bain tout télévision nyonso le quoi ka na poto mais ça na kin et que kima que son massage maye kima que son massage ton son sereng yomoko te bongo te mais na sura ndé aux facture na yo quoi na poto ce que Chatumba na modèle lui a commisé que Congo est bongi que tout va bien na Congo bandeko ki jalelo oyo ezo boma ki jalelo eza ko bandeko na biso ki jalelo pona yo lelo ozui esika moko telemeli ozo mambongo obeli ke Congo est bongi tout va bien na Congo et bongo petit peuple qu'il faut à vivre il faut tekana makala il faut vivre à tekana ndunda allez taxe ba ko yibe mongo ba kulune pai kureza la kate mai pasi ngunge pai saleté pai et ces petits peuples là yo le ko là sika moko ça bien climatisé on là ka sika moko que ceux qui courir ki ba le groupe et bon ce que ba tout mususu petit peuple wana bandeko et bongo petit peuple Chatumba gana ke mokile changer tout va bien au Congo mboke bongi ba combattant bazo kosa ba politicien bazo kosa ke mboke bongi siko mboke bongi na modèle hôpital otomo na Chatumba avandi o izaka bo plutôt simanda kuti hein et ba simanda ko na modèle hôpital o Chatumba avandi yango pe obela ke mboke bongi o ke ce qui courait katani o vali ba teli ba bougie
C'est triste, bandeko nanga. Tout linga mboka na biso. Tout ça a été parce que moi position. Au moni ke mboka bongi. Tout le baka vérité. Pour la ndeko, na poto ki na Congo zongaka. Oye bake mboka na bongi te. Nane bongi te. Mboka ko nane bongi te. Mboka na biso to manki na biloko embelé. Premièrement, il y a des gens qui manquent dans le courant. Bandeko. Et si tu as au courant, les gens peuvent se développer, mais si tu as au courant, et si tu as au courant, ça passe. Il faut montrer à son groupe. Il faut montrer à l'occasion du panneau solaire. Na poto ceux qui au côté le panneau solaire, l'État aussi est contribué. Et l'État aussi a contribué. Mais biso, population, mi bundela. Si ko yo mona poto vana na poto ok puis la Congo pour venir sika mo ola la pongia bien o venir sika mo na mbongo mo o tamsu o seli ba konzo pour que non Kinshasa tout va bien tout qui c'est bongi wandoki si ko ndeko chatumba talo a lobité na mutima na si o kanisa poto na sura zo kanisa poto o kanisa bo pito a poto a kanisa ngo parce que c'est un peu chatumba a beleka kota ko hôpital chatumba il qui sans papier mais na sura foutre ta 1 euro te pour bien que na malade na qui sans papier ba traiter on fait la foutate mais nenga za hôpital bona et là il y a tina na Congo a ko foutre la facture malonga mais quand on a le yenge, quand on a commis ça, quand on konza ya mboka quand na bulu yeke pour qu'on soit si comme ko songo pakala ale poto ke kowe bongi ke poto zelo côté siko zongati zonga de ko chatumba zonga poto yango bandeko langa on ne se moque pas de Dieu c'est que l'homme aura semé il moissonnera Jonas akima kinzambe ya mona ki na okima nzambe Jonas a mek bon malédiction pour na batu ba marchandise na bango Nenge chatumba ay melo ko mercenaire na kati ba na nzambe aya abali a sente basi abatu abimina basi abatu a sakani basi abatu batu ba perdre mabana na bango ba perdre bozui na bango ba perdre ya bango cher pour que ça pasteur bango bishop chatumba le quoi ga Jonas aki bango malédiction pour batu ba na bato wana ndego si chatumba ki malédiction pour la bateau dans l'église na baso ya sakanila na baso ya bebisa mabala o ya bebisa na ba vieux a passion e ko china da china bato na ko sakanila o ya sakanila ka bato mais le kola nzambe la biso est un Dieu compatissant, lent à la colère, mais riche en bonté. Riche en bonté, bande kolanga. Nzambe, aza riche en bonté. Atiki la rabiso temps. Tantôt se répandir. Tantôt zonga na nzela. Tantôt bongisana ye. Na vie o chatumba kome ko vive na Kinshasa. Azalaika na nzambe. To atika penza nzambe. Est-ce que chatumba ni na lobaki liboso? Aza peut-être au teke nzamba benga. Tant monsieur la manière par laquelle nzamba lingi a nous a chatumba nzea na e. Maladie otoli ko moi tant monsieur e na ngobata mokilité. Tant monsieur na ngote ko mba sutoni tant monsieur la manière par laquelle nzamba lingi chatumba azonga na nzela azongela ye. Ce qui aza un élu de Dieu. Nzambe aluka ba forme nyonso pona ko arracher ba oya ye ba oya ba élu ba oya baza ya ye po azongisa ba ona nzela Nzambe ko permettre même nzoto e bela maladie comme la yo pour que ozonga na nzela ozongela nzambe o servir na bo solo parce que chatumbaki mutu o aibaki nzambe il avait la parole. Ce qu'Azoté, il prêchait bien, il parlait bien, il avait l'art de parler. Est-ce que l'art de parler, quand il y a intelligence humaine, tu as Saint-Esprit. Ce qui est Saint-Esprit, donc Azamuto Nzamba na posanae. Dès que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers.
Yo ozaki ja ouvrier et si ka oba ouvrier ba mukie obimaki ha nenzamba loba akotika 99 akela na moko wana tamsu nzambe pour le moment abike ala na chatumba zonga na ndako ya ontamsu nzambe moko a bombarder a pesi tamsu passe to liko mona vie a chatumba pour le moment tamsu yimo ko nzambe ta pesi passe yo pour que chatumba azonge na bosolo aseli na bosolo allo ba vérité na ma réalité ko la mboka na biso allo ba vérité ate ya vérité pour que bana nzambe bazo na nzela tant musu qui sait le chemin les voies de l'éternel les chemins de Dieu sont insondables qui sait tant musu que maladie oya bon pour chatumba azonga na nzela nyanya yebi yo bandeko kiwe ko banga nzambe you aussi guta makaba nzambe you omeka obeke nzamba za bien observa l'éternel obang oteya batu bana pona yo ndeko salakeba toza batu oyeko kwela lelo sala ki bombangu telema pupo abere tambola mais ko wume ko tikala te na kati ya vie wana ko tikala te yango basala nzambe mingi na mboka na biso nzamba lingi bango mingi aotikela bango temps babongisa na ye mais mingi ba comprendre kaka te mingi ba ososola kaka te ke nzamba lingi bango moko si nzambe a faible nzambo ya biso azaka jamais faible aotikela binoka attend aotikela binoka attend pour azanzambo a bongo compatissant et riche en bonté. Mais nzambe wana abeta kapé. Yango bandeko, nozonga sous na émission à Peniel. Je vais parler encore de l'histoire à Peniel. Bandeko nzamba na posa na biso. Et l'autre osala ka kosenga na moment oyo ke nzambe na mawa. Le Dieu de grâce, le Dieu de paix, le Dieu d'amour, le Dieu compatissant et compassion de ton fils Chatumba. Nzambe ozabongo miséricordieux. Toliko sambela pona mosai na yo Chatumba. Yo muto yebiye. Car tu le dis qui sonde les cœurs ainsi que les reins. Oyebi malamu koleka biso. Yango père, tosengi loboko na yo, mawa na yo, likolo via Chatumba. Nzambe, tika ete mosali na yo, azonga na bergerie, a servir yo avec crainte, avec tremblement, parce que azaya yo. Nzambe, sembo loboko na yo, pesa ye kimia, guéri Chatumba, pote lo kumbe kembo, e zongo mboka yo. Merci pour Nzambe. Lelo, lobby, pelibela libela, na kombo na Yesu Masia. Amen. Bande kozaki abino mon mère de jumeaux à petite télévision. Ce qui est Yesu Masia, zonte tokoya les sous. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.